Bote mandionia surtout partout ici que zo me bino ngai wa bino mari la moi animatrice na bino ya mission vérité choc. Ande ona ngai. Ah ponga kota na Facebook a ADT chaque jour na bio. Na beta na tour na ta no iloko ni eza kuna. Na kota kaka bo bande ko na ngai na mona kombo échanger comme so www so ba mm ni nyangwana. Mais kanga bino bandoki pamba bako ya kokanga bino bandoki pamba adeta kufi pare une semaine bokundi kowela mpala moko kende kosala changement kosala non changement makambo ebele ya kosala changement eza no na maison mais kotia no makambo mosusu ebele na mesa oyeka soni fo asala nanu asala conférence de presse makambo ebele ya kosola na bafanatike ezali etiki nanu wana te makambo nanu ya très important nanu yango wana mbala moko bino boke kosutukela Facebook na makambo ezoleka na maison mère ya minene kutu fo kotia nanu na mesa bomoni yango te okaka ya important mbala moko pas même une semaine ndeko akundami kochanger kombo na Facebook bato ya maison mère administrateur ya Facebook yana ya ndeko na biso ya ADT. Est-ce que l'on peut y important vraiment yango wana na okese munene bongo maison mère ko wela ka okende changer kombo ya ndeko bato nga pene naza contre makasi vraiment so pena ko passo la mesa na passo li contre makasi ko changer kombo ya Facebook ya bato muto aza isusu te ezala ki Facebook ne privé so ezala ki ya okese mais alingaka bakisa na suka maison mère ou bien eloko moko bongo mais tant yazaki na bo moto mona ki sika bakisa ki maison mère na simate na bandai ko sala ba live pona ko la promotion ya orchestre na kati ya Facebook na est privé alors le la zate we ranson ya zali alors ba live et comment na Facebook ya we ranson be botiki kombo ADT zonga na Facebook na bi soit bo bloquer ngo bo kangi ngo le kwa bozana mot de passe bo kangi ngo mbala moko c'est mieux que tout bon que changer le biso kombo mais non biso tonde ko landa ba live na e nga so na somba zenga luketu so na somba 7 jours de la semaine za pour la promotion ya ADT côté promotion l'équipe même na roger ngam na mosaka na sankara pour sankara ya sala promotion te ya finaranda sala promotion te ya jonas mbese limbi sanga na lo baka vérité mutando sala ande ko sala promotion ya orchestre eza ADT na Facebook tonde omona na ba live na e ko betela ngo tolo tilele sombi sanga kutu na disque papa daki mafuta na pesio mbote po na zwaka ngonde kuna na boutique na yo alors ngana bi que maison mère eza yokelaka public alors bande ba fanatique à maison pour ça la carte oui ngalo ba na vérité kaka oui amen oui non ce que les camarades be faut ko loba contre nde ba changer combo ba kanga ngo soit bazongi si combo na ye ba live ça na Facebook ya we ranson na zana ba fanatique ebele et tele makutu na Facebook ya ADTT alors pourquoi ko kende ko sauter là ngombango administrateur yango ya awa tikali na mot de passe na eza nani okanga mwana bandoki pamba maison mère totala sikona na ndo sala promotion makasi ndenge ya leta bandai kosala mpona mwa lokwa ndeti mawe eza nango te nye baimage tomonaki na site ya Tracy baboîte de nuit so boîte de nuit ya komela bachampagne je sais pas maison mère likambango yango wana likambango yango oyo mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko likambango yangoyo. Likambango yango oyo. Bandeko maison mère foko yeba yango mutu ezalaki dire na promotion na nouvelle génération oyo makambo etali internet. ADT ya Kimpui en tout cas asalaki promo makasi. Alors batu mususu bakanisaki ezali makambo ezanga tina kaka na kata maison mère. Ndenge toza komona
na kati ya Congo na monde ya media ezala na télévision congolais ezala na ministre ya communication ezala na ba intellectuel ba professeur bamonaki ba YouTube ba Facebook ba biloko wana ezali ya biso te basali yango mpe kaka mpo na kobebisa bato bamona yango ndenge wana alors ADT ya Kimpui amona yango bongo te mais lokola na maison mère baza ko ignora yango mais bazotika ADT asala or que ADT azalaki na nzela bien parce que ADT modèle aza kokende azalaki mpe na bafille wana kobosana te bafille na nsima na ye donc eza kosala bien mais lokola ADT azali au gradé te na kati ya maison mère azali même pas ndenge toza na ndeko mosusu oyo aza na restaurant na ye bisika mi José la reine asala kizola na Congo toza na bato ebele toza na Sankara toza na bato ebele donc ADT baza komona eloko o penza akopesa te ya makasi mpo na wenge baza kozwa ADT neti azotia kaka toloba likasa na kati ya madesu bazomona bon madesu yango ate ezangi nango likasa totie bamisuni totie bakib magie totie basosa ndenge na ndenge ekobima nango kaka go ndenge na maison mère baza komona ezalaki foti na bango te ezalaki imagination collective na bato ebele surtout balider na bato ya mayele bamonaki yango ya bazoba voire même soki ADT azalaki na bafille te balingai bapekisa ye nakanisa même na kati ya maison mère baza koloba deja topekisa ye makambo oyo naza sire me nakanisa batikaki yango po wera alingaki etikala po wera moto akodeside ADT fo asala me bandeko wenge maison mère promotion bakanisaki lokola eza maison mère eza na bafanatike ebele na Congo alors ekoki bazokonte na bana tiango numéro 1 donc on dirait Congo mobima bana tiango bazokonte na puissance awera problème eza te mais promotion eza toujours promotion tolobaka na bato ebele awa baza na gaz lokola kola alors soki boza na gaz oyo esilaka te eske ye moko kola bapeselaka epib erto mpo soki bapeseli epib te soki promo eke makasi te en tout cas Pepsi aza wana te mpo na koya kotika ye aza wana mpo na kotika te aye mpenza mpo asala yango wana promo ezalaka makasi ntango ozali kombo ya makasi promo mpe fo ezala makasi alors na kati ya promo na makambo ya maison mère bakontaka numéro 1 Sankara mpo Sankara koleka na télévision Congo mais tokomaki na moment oyo virtuel tokomi na moment oyo ya internet ADT azalaki na avance mais na maison mère bazalaki na retard même wera ye moko azalaki na retard soki wera amonaki sikoke akomprendre nango ezali parce que wera mwasi na ye na bana bazalaka na États-Unis donc makambo ya miziki ya wera mwasi ne na bana bapesaka papa mpe baide bakolakisa no soki totala likambo boye tozotala pa ADT azofonctionne bien donc bana bakoloba papa ADT azosala eloko ya sikoyo wana
wera akovanda nsima akotika mpenza ADT. Yango boyokaka Frank Kizola soki nani na kanza kombo ekimi na ADT bazalaki na mwa conflit ou bien conflit. Eza normal parce que Frank Kizola ou bien nani azali leader ya fan club ya Wenge na poto na Paris Karaté. Sikoyo ADT azosala promo na Facebook et puis ADT bafi oyoyo bazosala promo oyoyo image na bango epresaka pe promo Chantal Bola Chacha Dokolo Josène Mondele baza kota ADT. Donc eza problème yekuna azalaki na mi José la reine pe asutie ake kote mosusu. Donc bamakambu wana ya rando ya bato poto alors bato maison mère fo batala kilo oyo Golf Kizola, oui, kombangwana. Golf Kizola apezaka. Pour Golf Kizola apezaka. Azali, président ya fan club, atiaka bambongo na ye Angers, azana restaurant bar na ye, azana stabilité. Mais ADT azana stabilité te. ADT azali simple. Mais orke na promo ezali kamususu. Mais sikoyo likambo ADT koloba na likambo Golf Kizola koloba bakopona ya Golf Kizola. Yango wana ADT vraiment promotion nga kokata. Grâce ya ba Gradi Ngiama na Mampata yango wana batika ADT a continuer. Bolandaka bien yemoko wera aloba na quelques émissions. Aloba monde est changé, sikoto koti na système mosusu, yaba internet, biloko tokuteka kuna, toza na makambo ebele ya kosala. Ba chroniqueur, ba journaliste, ba zongisi, ADT déjà asalaka. Balobi, oui, o ADT azosala, wana wera lobi, oyo ADT azosala, wana eza mosusu, mais oyo ya koteka ba biloko ebele, toza penza na makambo ebele ase. Donc, tango wera lobaki bongo, parce que wera na kati Amérique, azana bana na ye, oba mayele, azana mwasi na ye, oyo, azana mayele. Lokola azana 3 personnes, mayele etonda na cerveau, ekweyaka ya malade, ekweyaka na nzela, alors, wera a comprendraki valeur ya ADT. Yango tokoloba boye. Ndenge Marie-Laure alobi, ADT akufi na une semaine bachange Facebook na kombo. Me bandeko nandimite wera. Nandimite wera mtaswaki ide wana. Soki wera ndimaki parce que bato mosusu baswaki ide. Pe soki wera andimaki bachange kombo mbala moko elakisi wera karisaki soki batiki nano na kombo ADT tango mosusu chaîne eko bloqué ou bien eloko moko boye po wera ayeba koloba na théorie mais wera pratique ayebi te bato bayebi pratique ezali bagradi Ngiama bamampata wera ayekaka lobi maloba esili tango alobi ke makambo mosusu na bombi elakisi tango mosusu makambo yango na mutu wera eza nango kutu te eza nde na mutu ya Gladi Ngiama ou bien ya Mampata. Donc wera fazonga États-Unis ba charger ye makambo yango. Alors lokola wera makambo media na internet ayebi yango te ayebi kaka oyo azwa nango na théorie ayoki pa ya bana na ye. Alors akozwa décision te na makambo ya Facebook ya ADT to ba changer kombo te dans 2 mois ou bien dans 1 année. Tangu kaka ba Golf Kizola ba Sankara ba équipe nyonso wana ba bureau balobi ke non faut ko chanzango sikoyo ba code na ba kombo.
alors wera osala nini wera akondima kaka akoloba bosala eza makambo ya biro parce que ayebi rien kuna ye ayebi kaka ndule na ye na makambo mosusu yango wana naloba boye moto oyo azwaki ide bachange page ya ADT na une semaine moto wana nakoloba te moto abomaki ADT akufaki liwa normal nakoloba kaka azalaki d'accord ADT akufa nalobi te azalaki na posa aboma ADT mais azalaki na posa ADT azala éliminé a éliminé abunga liwa ok eza mabe me bon soki akufi problème eza te yango wana na une semaine bachanzaki yango kombo rapide parce que moto akufi na une semaine en tout cas nandimi te bokochange nde code mais kombo bokochange te Marie-Laure soki alobi bongo aza na raison yango Marie-Laure akamati atindelinga video oyo ponga Marie-Laure nana tindelanga video te nana tindelanga atieloko moko te etanke atalaka nga etanke ayebi nga kutu avant na masolo na nga ayebi masolo na nga aza nango eboke avant kutu nasala ta internet avant kutu na bandoloba mais na komprenaka te koma atindelanga ba video te atindelinga kaka lelo bon de toutes les façons merci bandeko babolingo likambo ya kitoko likambo nini le 1er février ti le 6 février toza na forum botunanga te soki nini ya kitoko yo moto olobaka ke mboka secteur nyonso baokipa yango na bapaya kote oyo bachinois kote oyo bendie kote kuna bapakistanais alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Fati Beton tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli masque mais yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia en plus bandeko no tango tokozwa basecteur wana bakoteka susu lopango te mais soki oye te bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pona kotonga mboka. Fati Beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
balinga kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na biso jipe kia mataka et boss de boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na biso jipe kia mataka et boss de boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na biso JP kia mataka et boss de boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.